Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli, koi, mboka ngo mokengeli, léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala Congo bokomona pamba lobi bokolula yango. Meilleur vena lukunga na changu na funa pe na mwamba bino nyonso balandi ya Info Plus acheter bino ba obozi so occasion malamu ya kolanda biso mokolo ya lelo ngai jete bula la Colombe na sepeli komona bino ebele boye liboso ya ba poste téléviseur na bino. Tofungola basango na biso pona koyebisa bino que le 20 décembre oyo biso nyonso tolekaki na ba urne pona kosala ba choix na biso kasi ba résultat provisoire ezalaki bongo publié vendredi 22 décembre oyo na yango président ya commission électorale nationale indépendante Seni Nabokuse Denis Kadima asalaki na no discours avant ba publication na bolanda extrait ya discours naï. Ce soir c'est un grand moment pour la démocratie en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante est heureuse que nous ayons pu organiser les scrutins du 20 décembre. Comme vous le savez tous, ce n'était pas toujours évident que nous allions arriver à l'organiser à temps, étant donné tout ce que nous avons eu comme contraintes, et tout le monde le sait, cette commission, du moins son équipe dirigeante a été mise en place avec 28 mois de retard et les choses ont commencé très lentement, mais nous n'avons jamais hésité un seul moment, nous n'avons jamais pensé qu'il fallait reporter les élections et nous l'avons toujours dit, le mot glissement, nous avons toujours dit que le mot glissement ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Bon, ce n'est pas une occasion d'exprimer une quelconque autosatisfaction, mais notre satisfaction vient du fait que nous avons vu l'engouement de la population congolaise, leur patience face à nos petits ratés du premier jour, tout au moins au début. Mais nous avons vu cette patience-là et nous sommes très, très reconnaissants à l'égard de l'électorat congolais pour sa patience et surtout pour cette flamme, cette volonté d'asseoir la démocratie, de consolider la démocratie dans notre pays. Vous savez, le pays est immense. On a eu beaucoup de problèmes à acheminer le matériel vers le centre de vote. Et on aura le même type de défis pour reprendre le même matériel et le ramener dans nos antennes. Qu'à cela ne tienne, nous pensons que nous allons vivre ensemble un bon moment de démocratie parce que la démocratie est en RDC pour y rester. Ce n'est pas pour être remplacé par un autre système demain. Je ne sais pas encore à quelle heure nous allons graduellement présenter les résultats maintenant pour le pays, pas pour la diaspora, parce qu'on aura fini avec la diaspora. Après discours, il y a président Seni Bolanda publication provisoire, il y a diaspora Ndengi Basalaki. Numéro 20, Félix Tshisekedi a eu plus de voix. Il a eu 217 voix sur un total de 300 votants. Les suffrages valablement exprimés 300. Taux de participation 38%. Anzoulini Floribert a eu 0 voix. Baende 0 voix. Bile 0. Bolamba 0. Bousse 0. Diongo Franck 0. Fayoulou Martin 13. Ifoku une seule voix. Katumbi Moïse 54 voix. Kazadi Rex 0 voix. Kikouni 7 0 voix.
Majondo Patrice 0 voix, Massalou André 0 voix, Matata Mapon 0 voix, Moudekereza Justin 0 voix. Pour les USA, le nombre total de votants c'est 161, suffrages valablement exprimés 161, taux de participation 41,49%. Le candidat numéro 20 a eu plus de voix, 127 voix, soit 78,88%. Le candidat Azoulini Floribert, une seule voix. Baende Jean-Claude, 0 voix. Bile Joël, 0 voix. Bolamba Tony, 0 voix. Boussé Georges, 0 voix. Diongo Franck, 0 voix. Fayoulou Madidi, 6 voix. Ifoku Marie-Josée, 3 voix. Katumbi Moïse, 18 voix. Kazadi Rex, 0 voix. Kikouni 7, 0 voix. Nous allons clôturer par la France. Ça, ce sont le premier tendance. Le candidat numéro 20 a eu 1697 voix, soit 85,58%, sur un total de votants de 1983. Suffrages valablement exprimés 1983. Tobetaka kalisolo ya ba élection le 20 décembre pour na koyebisa bino que président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yambaki bongo délégation ya mission d'observation électorale ya SADC pe ya Union européenne basola qui toujours na oyo etali ba élection ya le 20 décembre. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyo azali bongo candidat présidentiel na propre succession na ye, kasi loko la président de la République ayambaki bongo ba délégation mibale ya liboso ezalaki ya bato ya mission d'observation électorale ya SADC, oyo délégation wana ezalaki conduite na Jakara Kikwete oyo azali ancien président ya Tanzanie. Pe ya mibale ezalaki bongo délégation ya Union africaine, pe bango bazalaki conduite na Monsieur Eri oyo azali pe ex-président ya Madagascar. Kasi na masolo na bango boyeba que des chefs ya ba mission oyo bayaki ko transmettre epai ya chef de l'état congolais rapport moko préliminaire oyo ezali positif ya déroulement ya ba élection générale oyo ezalaki organisé le 20 décembre dernier na étendue mobimba ya République démocratique du Congo. Ata komo ba problème logistique ezalaki kasi élection et salemi quand même. Peto ebike ba résultat définitif et kozala malamu pe congolais nyonso ako se retrouver. Wana maloba ya batu ya délégation oyo bayaki epai ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pe biso nyonso tozo zela kaka ba résultat wana définitif. Olingi oye ko la régie télé numérique, montage vidéo, habillage, journalisme, top et prise de vie na pilotage ya drone ya kabongo na info plus HD centre kuna bazoveta yango dada na ndenge ya kosakanate. Info plus HD centre fongoli ba porte na yango pona yo mutu olingi okoma professionnel na média. Yaka kozo formation ya malonga, formation et kuba. Na info plus HD centre, bazo pesa ba formation lokola, ya prise de vie, okoma cameraman tope camera woman moko professionnel. Montage vidéo pe ezo pesa ma kitoko. Bongo po na régie télé. Na info plus HD centre, formation eza ya régie télé numérique. Donc télévision ya kilelo Pour na pilotage ya drone, wana kutu jemuke na info plus HD centre. Côté journalisme, kobanga na yo te po formation na yango ezo pesa ma soin pe okokoma journaliste professionnel ya ko présenter ba journal, ko animer ba émission pe ko sala ba différents services nyonso oyo ezalaka na kati ya journalisme. Kasi na suka ya formation, tunanga nini okoleka na jury, na défense,
pe okozwa brevet na yo oyo eza qualifié et ko permettre yo osala musala partout dans le monde. Ya malamu lisusu na Info Plus HD Centre eza que ba apprenant ba kendaka kosala ba pratique na bango libanda ya ville province ya Kinshasa. Donc na ba province mususu pona ko découvrir lisusu makambo ebele. Kasi pona ko koma na Info Plus HD Centre eza nango simple. Ezwami juste sur l'avenue Kisangani numéro 38 na quartier Baoba na commune Yangaba. Référence maison communale Yangaba. Tope obengi bango na ba numéro oyo eza affiché na se ya télévision na yo. Yaka kozwa formation na Info Plus HD Centre okozala jamais déçu. Bilengi ya formation ezande na Info Plus HD Centre. Info Plus HD Centre ezokomisa bato utile na société. Na Info Plus HD Centre kuna soki ozwi formation okozala bien formé bolanda moko ya ba oyo azwaki bongo formation ya régie télé numérique. Awa tozali na kati ya salle ya régie télé ya Info Plus HD Centre. Na kati awa tosalaka ba mixage, ba enregistrement pe ba live na biso toujours na monde ya numérique. Pona kolakisa bino que awa na Info Plus HD Centre tozoka kaka ba théorie te kasi la kapé 100% pratique bozena lakisa bino eloko moko. O ezali logiciel VMix. VMix est un logiciel où esungaka biso pona ko diffuser en direct pe ko sala ba enregistrement na biso toujours na monde ya numérique. Kasi VMix ezalaka accompagné na mixeur audio où e permetaka biso tozwa ba son na biso kitoko makasi. Lelo nazolakisa bino comment ko diffuser vidéo moko en direct na VMix. Destination Jérusalem yo. Mama batandi mapute yo yo. Bakoyemba osana yo. Osana osana. Kemona yawe yo. Kemona yawe yo yo yo. Kemona yawe yo. Kemona yawe yo yo yo. Kemona yawe yo. Oh. Livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Musoma zambi wanye Yona wakajila mwani zambi wanye Chemu mwana muntu zambi wanye Uwa mwa kufuila bantu zambi wanye Zambi kumele la mezi zambi wanye Kushi ya butumi mujulu papaya Oh Bolinga motema Bomoni ndenge na uti ko diffuser en direct vidéo na moko na logiciel VMix. Kasi na bengi bino nyoso o boza banda ko za kana besoin comme professionnel yaka awa na Info Plus HD Centre pour awa tozaka ba formation 100% pratique. Décembre yango ya mutu nyonso prépare ka bongo ba fête kasi ko kamwa ba para misusu ba komisa yango neti nyongo obligé il faut kaka asala quelque chose pour na ba fête ya bana na ye ba reporter ya Info Plus HD balobeli yango. Fête ya Noël topé ya bonne année et si la kate po année nyonso to fête kana biso yango kasi modèle oyo ba para misusu ba komisi yango lokola kaka fin du monde donc soki bazwi mbongo te kimia pe ekozala te na banda ku misusu kutu bazali komi boma po kaka ba pesi bango mbongo te nzokande ezali penza kitoko te boyo kapendenge ba para misusu ba réagir na likambo yango. Efaloza la paro kaka oyebi Yesu te. Mais soko za paro za kati na Yesu oko komi bomate pona fête. Fête ezanye. To fête ka mikolo nyonso tu. Mikolo nyonso tu nzambe azopesa biso souffle de vie. Ezalaka fête. Po ebele tolalaki na bango. Basalaki pe ba programme lokola biso. Mais lelo lobi bango wana bake kunama. Fête ezanye lokote. Yo parent Bible lobi mwasi abwanya yende atonganda kunaye. Mwasi azoba bomakanda kunaye. Ngana komona para bongo aza mwasi azoba.
Alors c'est inutile à commis bomanzoto pour na Noël pour na fin de l'année. Aussi mbongo na décembre, janvier bokomi kolela bana classe ba kofuta mbongo ndeni transport aux andeni donc tout ça malade peut ezali. Yo oyo mesana ko traumatiser batu pour la mbongo ya ba fête yebaki. Après ba fête la vie continue. Zwa leçon. Na onyoso ezolekana na mboka condition de vie ya peuple congolais eza mabe makasi boyo ka bango ndenge balobi na micro ya Info Plus HD bazolela sekolela. Non ko eloba sute posaka na lela kaka na kufa po bango batika na bandeko na bango. Na ebite ki bokonza ba kota ipo basunga banani. Na kanse kutunde baluba bazala bia biso ndete osufu biso nyoso ka to nyoka maka. Baluba bakomomela ti 10h. Tango bozana kati ya libota makambo ezotambola te. Solution utere pa na papa. Alors ndenge mboka za kotambola mikolo za kotambola mabe makasi vraiment to ebite to le bani soki keza peut-être fait du monde de balori mais to ebite mais na tout wana miso na biso za otala ka pa mokonza mboka parce que yenda la kaki biso to pesa ki epe confiance na biso tout mobimba ke non akosunga biso mais makambango ezako ya selon attente na biso tiza ko pesa passe mingi ba konzi mboko batali la biso likamo en tout cas bana to bota mi moi HP posani to ebite bana oyo asima bakozala ndenge nini ndenge nzabo ekolo masango komi 1700 okoteka boyem so za intérêt bien 3000 bien 4000 facture mayo kino kokuta eye facture kura ngo pe eyaka te mayo wana emsu boye eye 0h 4h mayeke kura ne lelo eyaki 23h 3h, 2h, courir qui. Maintenant, on a facturé, on déclaré le coup la baza, bango baza branché, na bateau, oh ici, bango baza na vie est bien. Biso misu soto, on a mboka, oh bango batika na matiti, ou bien batika na basaché, bazo sera na bezine, pour baza na tina batute na kata mugina, na kata gishasa oh. Pour l'instant, mboka est par terre. Donc, et là, on a monté marché. Bon, la circulation est zatée. Baloni bilongo botité. Basa la ezo simbate. Sec. Ba revoir. Gouvernement, bon moi la raté. Et là, on m'a des marché. Kakana on est allé par condition de vie à peuple congolais, topé population quinoise, ba reporter ya Info Plus HD bakita ki bon nanzela ba kuti sous population ezole la passe ya courant na Kinshasa mikolo oyo. Moi ekuto ya kolobelango ezate boyo kabango. Kinshasa mambu Kinshasa makambo kaka ndenge baloba depuis Mobutu akufa mboka pe ekufa ya solo bakosi te mboka esi ekufa nango capital monene neti ya Kinshasa courant ezalaka te mai kutu cadavere courant koma nango ya mari de nuit courant oyaka nango na 1h 4h esi ekei nango lokola awa botala ba jeune ndenge bazali ko débrier pona kotala ata match ya pamba molili na avenir oh est-ce que boye penza soki moto ya mabe abatami awa akoboma te Kinshasa lokola mama oyo azali ko yenga na bassin na ye ya fufu lokola moto akwelisi makanisi kaka pona koluka courant boyoka population ndenge balobaki na micro ya Info Plus HD. Biso tantokola te ba courant za bloka boyete mais ça passe comment courant biso te pesi na Brazzaville ngala on dit Brazzaville courant za 24 heures sur 24 heures mais courant biso ça na Brazzaville et uti pas na biso mais bango ba to biso pesi courant ça ba na tongo titongo mais pas na biso net na ngaba courant ya ine ba to si balali et ça on a toujours que na musala 5 ba mona su courant des ala te ine courant ye 4 et que non malamo courant Kinshasa mbamyo ça doit déclarer biso pe courir za la raté biso pe courir kaka na butu botel biso na likambo gouvernement botel biso na likambo passe leki courir ezante crise na mboka biloko ezo mata to kosuka sikoyo wapi botel biso likambo bazo futa batute biso ba NI ba lisini ezo bimate bazo futa batute passe leki batel biso na likambo to kosuka wapi phénomène ya courant ezala la commune na biso te na ngaba tozo tambola partout tozo mona ngo ya salama mais biso na ngaba ekomi la maladie 2 heures mais au terme courant 5 heures juste bakati to éviter batango balala na bakabine ngo ube bakendaka ndako bayaka na butu ko kata yango to éviter ce que déjà système beni attendre les choses parce que tout bongo te biso toza na commune na ngaba kutu toana tozalaka na ministre na ngaba mamas moite toana maite toakana courant te mais to futaka beaucoup makana fin du mois baye mbangu na ba facture bozwa bo futa mai to lala kamolili
tolalaka molili tomona te ala o bourgmestre o ministre mpo toyaka na ministre surtout biso toya baba mona ministre toya na terrasse te toyaka na mai te toyaka na courant te comme si toya na moto alobela biso te na komi na ngaba. Eyi bakonzi bino moko bolandi bino moko boyoki awa kutu ba appareil cellulaire kutu mawa mingi bakonzi tozali kosenga kaka courant po Kinshasa mboka esi ekufa. Olingi Oyekola régie télé numérique, montage vidéo, habillage, journalisme, topé prise de vie na pilotage ya drone yaka bongo na info plus HD centre kuna bazopeta yango dada na ndenge ya kosakanati. Info plus HD centre fongoli ba porte na yango pona yo mutu olingi okoma professionnel na média. Yaka kozwa formation ya malonga, formation et kuba. Na info plus HD centre, bazo pesa ba formation lokola, ya prise de vie, okoma cameraman tope camerawoman moko professionnel. Montage vidéo pe ezo pesa ma kitoko. Bongo po na régie télé, na info plus HD centre, formation eza ya régie télé numérique. Donc télévision ya kilelo po na pilotage ya drone, wana kutu jemuke na info plus HD centre. Côté journalisme, kobanga na yo te po formation na yango ezo pesa ma soin pe okokoma journaliste professionnel ya ko présenter ba journal, ko animer ba émission pe ko sala ba différents services nyonso oyo ezalaka na kati ya journalisme. Kasi na suka ya formation tunanga nini okoleka na jury na défense pe okozwa brevet na yo oyo eza qualifié et ko permettre yo osala musala partout dans le monde. Ya malamu lisusu na info plus HD centre eza que ba apprenant ba kendaka ko sala ba pratique na bango libanda ya ville province ya Kinshasa. Donc na ba province mususu pona ko découvrir lisusu makambo ebele. Kasi pona ko koma na info plus HD centre eza nango simple. Ezwami juste sur l'avenue Kisangani numéro 38 na quartier Baoba na commune Yangaba. Référence maison communale Yangaba. Tope obengi bango na ba numéro oyo eza affiché na se ya télévision na yo. Yaka kozwa formation na info plus HD centre okozala jamais déçu. Bilengi ya formation ezande na info plus HD centre. Info plus HD centre ezokomisa bato utile na société. Toujours pour la basoué ya meilleur vœu tokutana kibongo na Père Stéphane Mvaka oyo azali bongo vicaire ya paroisse Saint-Adrien na commune ya Ngaba yepe na ngambu na ye asouhaitaki ba meilleur vœu. Bonjour à vous tous qui me suivez en ce moment et meilleurs vœux de nouvel an et de la nativité du Seigneur. Je suis le Père Stéphane Mvaka, premier vicaire de la paroisse Saint-Adrien et directeur national des associations Jeunesse Mariale Vincentienne et de la médaille miraculeuse. Je viens tout simplement vous souhaiter les meilleurs vœux de Nouvel An et de Noël pour cette année qui s'achève avec les concours des tumultes des élections, mais aussi avec l'espoir de la paix que Jésus nous rassure. Mon adresse, c'est à tout le monde qui me suit en ce moment et particulièrement aux jeunes de l'association Médaille Miraculeuse et Mariale Vincentienne et ceux de la paroisse Saint-Adrien spécialement et tous les fidèles qui me suivent en ce moment de partout, les hommes, les femmes de bonne volonté, que la venue de notre Seigneur Jésus le Christ, une venue spirituelle, puisse nous transformer et nous reconfigurer dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, pour que nous puissions être partout des signes de cet amour et de cette paix qu'il a accordé à toute l'humanité. Vivons dans cette joie, dans cette paix, dans cet amour, et que le Christ règne infiniment comme lumière dans toutes nos familles et partout où nous sommes. Bonne fête à tous et
excellente nativité et bonne année. Merci. Olia kotika bana biso bayo ka banzembo oyezo sunga bango te pona éducation na bango kasi to sombela bango album Les Fous du Français bandeko les Français par la musique oyezo sala ke bana ba améliorer langue française na minyoko na bango. Ma mère, ce sont mes parents. On ensemble, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, BTC, nos voleurs. Monte ensemble, notre votre l'air, Matassa, notre votre l'air, BTC, nos voleurs. Possessifs, accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs ont l'idée d'appartenance. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Monte ensemble, notre et votre leur, Matassa. Notre et votre leur, mes desserts, nos voleurs. Monte ensemble, notre votre l'air, Matassa, notre votre l'air, mes desserts, nos voleurs. Les pronoms possessifs remplacent le nom. À qui appartient ce livre? C'est le mien. Ces cahiers, c'est le tien. À qui appartient la gomme? C'est la mienne. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. La robe, c'est la tienne. À qui appartient ces stylos? C'est le sien. À qui appartient la blouse? C'est la sienne. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. À qui appartient la blouse? C'est la sienne. À qui appartient cette école? C'est la nôtre. Appartient la chanson, c'est la vôtre. À qui appartiennent ces objets? C'est le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne. Invité du jour, il y a les rédaction, il y a Info Plus HD proposé Bino Elema Oyo. Bandaka lozalaki wapi papa? Ozalaki wapi? Nga naluki na rate meme voyage na ngai. Pona kuzanga bule kuyeba kuyo. Papa Louis Gronder. Chikanga na lumia yo. Zila sipo. Yonde kona ngai. Ilenge mbali. Papa, mama, mwana ya muke. Iponi mbulate. On baza kubenga na munoko wa France. Iponi ange te. Bozo yukangai. Surtout na yo mutozo kulukobima. Kubanga iloko. Parce que za ukanga. Ukutani na président. Ukutani na nani? Français.
kuyekola kutanga pe kukuma pe kuluba kule za cha kupewa izateo mina sema izateo ewa safi izate quand je yango razo la kisayo William Zomon lo William Tonnerre ayebisi yobo aponi yote abengani yote me abengi yo yaka odingo yekula français oyeba kutanga oyeba kukuma oyeba kuluba yango kit complet tuzalaki kaka na sede ya pamba mais sikoyo tukomi na baflash landanga bien tukomi na baflash oyo flash 10 izali kit complet baza kotekela yo mibale oyo ndengo modio mibale oyo batekeli yo yango bapesi yo na sede moko na elema oyo nde elakisike tokomi na suka ya Info Plus HD lelo. Merci na confiance pe fidélité oyo boza nango ya kolanda biso tango nyonso. Merci na équipe technique pe rédactionnelle ya Info Plus HD na musala kitoko basali bino. Ba merci ebele na les valables moto moko bien na benga kae papa social Mikolo nazo benga héros dans l'ombre. Na pesi mbote na papa Evi Makuba. Soki Jésus Christ nzambe ya pasteur racheté lita aye tenga ina bino tokutani kaka awa. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala Kongo bokomona pamba lobi bokolula yango